congodialogue.com. congodialogue.com. Voilà, Nzambe a pambola bino, la bande de cognos sur Kinshasa et Braza, boza vraiment ébélé et toujours dans rendez-vous nabino, ou toujours topé sa nos actualité na talib artiste musicien chrétien et vous voyez que toujours dans quatre émissions où toujours attendre sous marambo ya sika autoé baraté à travers artiste musicien chrétien. Les lots toujours la vraiment béni, broli misamo mouké, mais actualité topé sa yango tout autour ya quatre émissions tant toujours solo na invité na biso na pourquoi les lots, vous voyez que to betsama qui m'a baku entre biso na bino. Donc on a équipe mon week-end louange lelo nzamba sali grâce na pourquoi lelo to rozala vraiment béni nazara fier mingi ya rozala pembeni nae na émission et malgré to ko mona na main ezambala liboso depuis ko utani na ba déplacement bisika zalaki aza déjà na Kinshasa ezana ni boroye bayango kala mingi te toujours na kati émission week-end louange. Merci beaucoup na Joris Mazina et merci na Arsène oyo aza pembeni nanga toujours pour na rosar musale le kamalamu. Merci l'équipe Mobimba Week-end Louange. Merci la bandeko Oyo Boza vraiment ébélé. Boza au soutenir Bisso. Pourquoi pas la bandeko à Brazzaville. Et na robo sanate Docteur Serge Nonda Oyo Azotika émission Week-end Louange te na soutenir. Et Boza vraiment ébélé. Ébélé au Torotan Abako bandeko Msuba Oyo Kamutema Passi. Mais Boza vraiment ébélé Torotan Abako Bonabino. Bozo soutenir émission Week-end Louange. Topé Sanzambona merci parce que après si ce souffle de vie. Tout le monde a sous na pourquoi les lots, tu dis que ça mène au l'équipe vraiment et moi ma cambo belé et ça recomme la biso mais nzambe wana pesi biso grâce wana romona na sous na pourquoi les lots ya repesa o eza ya moto ya toujours na 4 émission week-end louange Joris Mazina torozonga na niveau à régie a repesa biso o ya moto ya o rekota biso na deuxième partie ya émission na biso week-end louange on y va Joris Mazina. Très chers internautes, désormais suivez votre émission Art en majuscule, mon émission Nabino Oyeye na www.congo.dialogue. Émission Oyo et ça pour artiste musicien, pour artiste plasticien, pour artiste moi il y a monde entier. Beaucoup découvrir savoir il y a artiste, beaucoup découvrir quintessence il y a art na émission Nabino. Art en majuscule. Nyango et Sengeli vous allez toujours branché na www.congodialogue.com. Vous allez jamais déci ba pasteur batonyo surtout oyo basale laka o basala musala loko le Sengeli beaucoup découvrir bango na émission na bino art en majuscule. Tout avec votre animateur Landry Makanda. Vous allez jamais déci po na www.congodialogue.com. Maramba bien et Zara na site congodialogue.com. congodialogue.com. Voilà, merci beaucoup na Joris Mazina. Merci na bandeko boza Rolanda Biso boza vraiment ébélé et n'engé toujours to annonsaki to lobaki Joris Mazina bigal tika kaka mais lelo nzamba sali grâce biso to bombaraté to lobara toujours vérité lelo mama a honoré Biso. Et tu as dit que tu as comme on a en coulisses dans le baki mais ils ont mbala liboso depuis ya utaki mobembo azana biso déjà na Kinshasa awa et tu repères ça déjà bonsoir maman Laure. Bonsoir Gaël. Boni. Qui m'a grâce à Dieu. Tous les singles sous ya Royambayo na plateau week-end louange. Tu as dit que tu kenda déjà to monana ki mo ebele mais mbala liboso ya roleka na kati ya plateau na biso et message ni ko za na ngona peuple oyo bazela ki vraiment ebele mais le na pourquoi lelo baza vraiment recépela parce que ba moni sous na pourquoi lelo. Vraiment to pesi nzambe merci pe na pesi bandeko nyonso bazolanda biso merci pe mbote mingi. D'entrée de jeunes au Senga Bolimbi, c'est parce que bon annoncer qui biso mingi mais au yebi c'était juste compte tenu il y a ba occupation et belé et puis naza maman bébé vraiment maman bébé voilà donc bah empêchement ko zala mais en tout cas le kolanzamba pesi biso makoki lelo yango to monani to pesi ba mbote voilà bon voyage les cas qui très bien en tout cas Yambalo bo umeli makasi hein bah américain ba koka ko libérer ngai ndingo na tina mwana na bango entre guillemets parce que au boti mwana bango bazolo ba mwana na bango il faut pas faire prêter au serment que au batela yende oza soena ya en Amérique tout ça kobimana mwana ya kobimana américain wana izara
ezalaka mwa makambo. C'est ça un peu eloko esalaki que na kokate koya bien avant. Mais en tout cas motema ezalaki na Kinshasa, makanisi ezalaki na Kinshasa, losambo ezalaki kaka Nzambe tozonga Kinshasa, et nous bénissons le Seigneur parce que il l'a fait na ngolu na ye nde toyaki. Donc tozalaki na posa kozonga déjà soki ezalaki odépendre na ngai nde ata na 1 mois. Voilà, et bozaki na posa kozonga même, et à part makambo mwana mais tu que aux artistes et au tika ki ministère no pambate ma production et salema qui vraiment ébélé. Et comment il est ka ikuna et les cas qui vraiment malamu, les cas qui malamu mingi parce que Nzamba sa ki biso ngolo après accouchement nazaki na moi temps ya repos, et puis après na boya ki ko croiser maboko to boya ki ko kanga maboko par rapport ya musala o Nzamba pesi biso esika nyonso tozalaka vraiment to pesaka ntunga ya maloba na Nzamba à travers la chanson. Tozalaki na mboka ya Charlotte, ba déplacement tozalaki kosala ma par avion, par la grâce de Dieu totambolaki na kimia kokende pe kozonga misala tokende kosala na Charlotte, tozalaki musala na Arizona, na Iowa, tozalaki musala na Las Vegas, tozalaki musala mususu na Galesburg, tozalaki musala mususu na pardon, Arizona, na Phoenix, na Iowa, pe tosaki musala, après tokendaki pe Las Vegas, na utai koloba tokendaki pe na Galesburg, tokendaki pe na Peoria, mais na Peoria tosaki musala te. Après Nzamba songaki biso totambolaki Chicago, Dallas, tosaki musala munene lisusu na Dallas. Après Dallas tokendaki Raleigh, après Raleigh tozongaki Dallas, Washington de qui maintenant là Bruxelles, Kinshasa. Voilà. Et pour nous relaxer bino que musala oyo biso pet na sima to tikala ko sala na artiste et sengeli boy ba que ezalara azarté to ezalara loko te que a sentiment que moi votre humble serviteur Gaël Kalombo toujours kolobela artiste soka za libana ya mboka te ezara rappelle ba principe moi ebele botu na mingi ba question wana mais na répondre bino ngolelo ezara un peu na moi ba principe au reste mazina ebi comment on to travailler na ba artiste mama alors asali moi mikolo ebele libana ya mboka mais azala qui toujours sur place na musala na ba œuvre oyo nyonso surtout na ministère na ye oyo vraiment abandai ko sala yango biso pe to tikala ki nango awa ya retransmettre bino yango maintenant olinga to landa arrivé na ye parce que bandero mingi bokoloba que et mama alors azako loba akoma ki ndenge nini parce que malgré to la kisaki malgré to commentaki ye mo na plateau awa to landa commander nini ayaki et to zonga pour que to continuer na suite na biso ya émission Weekend Louange. On y va, je reste mazina. congodialogue.com 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 congodialogue.com
Voilà, merci beaucoup na Joris Mazina, merci na Arsène Kololo. Oyo azana biso vraiment azako sunga biso sunga biso vraiment mingi nzambe apambola et wana boti kolanda arrivé à maman tango ayaki mais nakoto kutamba moko na ambiance ya koyeba commander nini événement oyo après maman koya na ye le 16 avril oyo salemaki na New Plaza na Plaza Village na Plaza Village oyo concert ebetamaki ya Pâques ezaki le 16 avril ya Pâques oyo mama pe a sepelaki vraiment na bana na bandeko belé bayaki parce que zalaki production na ya liboso mama comment ndeni l'événement on les kaki parce que moi mikolo belé est-ce que ozaki vraiment et sûr que ozala en rendez-vous to en communion na public oyo bosali vraiment moi mikolo belé bomona na suna bangote surtout ba sport les kaki vraiment mingité ba non saki ngote est-ce que ozala sûr que bandeko bozala vraiment rendez-vous mokolango? Je crois que ba image koyebisa biso c'est qu'a été mokolo ya Pâques le 16 avril. Tozalaki na esengo mingi ya lisusu ko fêter Pâques ndenge komi na biso momesano elongo na sponsor na biso pona tina na ko célébrer Pâques na bana pe na ba parents na Plaza Village. Alors concert, je pense que Moussala Tobanano ko préparant spirituellement. Ce que so réussir Moussala spirituellement, oyetikali et yaka juste ko compléter pour vulgariser le message. Mais le travail commence d'abord spirituellement. Alors, biso Tobanara déjà ko préparer Moussala, surtout que Tobanara Moussala, Tobanara déjà ko préparer on a prière avant même que ba spot, ba publicité et ya. Ce qui fait que tant la publicité koya et koya ko beta makasi na kati ya motema mutu soki déjà bolongaki na molimo mama une semaine à pamba kaka to ebike ezala ngo polémique té musicien ni na za production ota ilibana mboka yi asala kaka ya une semaine à pamba pe plein au calamité na Olaxabino plein au esale makio na mama et ça qui déjà sensibilisation avant bokita na Kinshasa tout na éviter parce que une semaine à pamba mais plein oyo na éviter. Eza moloboko eza loboko wa mutute Gaël. C'est la main de Dieu. Eza loboko wa mutute yango na uti koloba que misala et bongaka d'abord eza la préparer sur le plan spirituel. Ah boye tozana activité ya Pentecôte ndenge to annonçaki le 16 avril na Plaza Village. To si to bana déjà ko préparer ngo na molimo. Ba spot na ne bandi ko le kate ba bandron na ne matité mais déjà groupe ezana toi na retraite na Kinkole. Déjà musale ba nous de prière par rapport na ngo ese banda qui déjà makombane ko sala ma déjà na C par rapport ya concert wana. Tant maintenant ba spot ko banda ba publicité ko banda tant to sala ba émission boye. C'est le Saint-Esprit qui agit parce que ceux qui ont le besoin de ça ne va pas marcher. Mais ceux qui ont tikeli molimo mo santu a sunga a kamba a diriger, je pense que yende mutu a yebi place batu bazalaka. Pour batu bazalaka ya mutute, batu bazalaka ya nzambe. Ye mutu a yebi besoin o ezana kati. Et puis nzambe a intervenaka toujours place ba intérêt na ezali. Donc na ba concert na biso batu bayaka koyamba yesu lokola mokonzi pe mobiki ici. Et donc pour na biso ezaki te que assurance moko humaine mais parce que tu dois qui déjà ainsi dit le Seigneur, il nous a dit, il nous a donné des messages ndenge concert wane koleka. Yango moni to zalaki vraiment l'assurance ya ko marcher pe to ebaki que o nzamba lobaki et osala makande ngwana. Voilà, ainsi dit l'Éternel. Tolanda et mokolo yango nene le kaki milulu o le kaki et mokolo yango et tozonga pour que tu commentes yango. On y va, je reste Mazina.
Okomi Yazali, Nakuya Yango Bokola. Mopanga, Ilumana yo mopanga, mopanga nanga Yesu, Abola ngai na bapasi, Kana swa bosomi, Nakumisa yo mopanga, 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 Yesu, mopanga, Katilanga mosiso yo, Nikolelanga mosiso yo, Bebelanga baisoni. Mopanga, Yesu mopanga nanga o. Mopanga, akakela yo mosisa nyonso ya mabe. Mopanga, mopanga, oh Yesu mopanga, mopanga nanga, oh mopanga nanga, mopanga, 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 Yesu mopanga, mopanga nanga. Oh, napesi mitindo na komite. Yesu alelo mopanga. Obongo katango. Oboyi na yo. Nani alingi pauvreté? Biso toboyi yango. Na vie na yo, ni l'essence effet. Napesi mitindo na komite. Yesu alelo mopanga. Oh, avange monyoso. Yesu alelo mopanga. Napesi mitindo na seliba. Yesu alelo mopanga. Antuka na ligia. Ba célibataire nyonso ba yelelo. Oh, kaba coup de fil. Maman Loré. Napesi mitindo na pauvreté. Yesu alelo mopanga. Oh, avortement nyonso. Yesu alelo mopanga. Napesi mitindo na seliba. Yesu alelo mopanga. Amaladi nyonso héréditaire. Yesu alelo mopanga. Mopanga. Weisa misala ya bandoki. Oh, mopanga. Olelanga ilona. Mopanga nanga. Kabulanga ina makila. Kata minyololo nyonso. Makambo ebongwa maselelo. Mopanga. 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 Angola libona. Yes. Mopanga. Angola libona. Voilà, merci beaucoup Najares Mazina, Wana, Toti Komona, Milulu et les Kaki. En tout cas, le 16 avril, ils ont vraiment Kitoko et Nzambazaki vraiment au rendez-vous. Wana Zola qui sa force paye artiste. Parce que tu as dit que les artistes, donc, Basala Aka Moussala pour que Basala gagne pain. Mais il y a Zola qui sait que non, et dans le ministère Nzamba Pessinga. Oya motouye sengeli na pesa na peuple o nzamba pesinga na transmettre yango ya le roi batum soute bozo banda roboya batu lelo ozaki na moi kombote nzamba sali o grâce na week-end louange o banda roboya lelo week-end louange vraiment oza kindokité vraiment o eza kindokité et sengeli to reconnaître so iba mama lor bazo reconnaître week-end louange et bongo yo eza likabo eza grâce o nzamba pesio lelo bakomo otanga moi comme no Jares Mazina yo bakomo otanga moi comme no Arsène Kilolo lelo yo boya week-end louange est-ce qu'ils alaka Maman alors, commentaire na production Toti comme on a sikoya.
opesaki nga bokonzi natambola likola nkoto napesa mitindo milimo mabe kotosa nakogangela mipepe pekimya he kokota na yebi makomi ezali na nguya yako bongola mopanga liloba natala Arsène Kolola sali bonisa ayebi na dansa j'aurais il faut kata 2017 kotika te n'importe quoi et croître na bomo inayo bien aimé biolobi tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Voilà pourquoi il faut mopanga liloba na nzambe za mopanga soko ozui o s'approprier maloba na nzambe bien aimé situation ni nekoki ko résister parce que la parole de Dieu c'est la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Donc c'est un peu ça et loko oyo tozoloba mopanga katelanga mosiso ememelaka nga soni et katela yo mosisa nyonso oyo koki komema soni na bomo na yo cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça et loko esalamaki mokolo ya le 16 avril tozo profiter pour na kopesa merci na libota na nzambe nyonso oyo boyaki mokolo wana na yebike ba mususu bakokaki étouffement te bazongaki parce que espace et comment qui vraiment moké que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bandeko bauta ki ba Cameroun, bandeko bauta ki Poto, bandeko bauta ki bipai na bipai, bayaki bandeko Kinshasa, ba commune nyonso ya Kinshasa, ba province ya Congo, nzamba pambola bino parce que boyaki ebele, vous nous avez surpris. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. To katipe ba mopanga na ba o nyonso bazo boya weekend louange, mais bozonga kana makolo awa. Kaka nzambo biso to sambelaka esengeli kozala reconnaissance o nzamba pambolio quelque part parce que mutu nyoso abongaka na sima mutu maintenant yo zo reconnaître te que non weekend louange nde komisinga lelo naza eza pasi mingi pona yo. Voilà le 4 juin au événement oyo toza vraiment comme lengela maiza kitela ya molimo mosantu nde tokoki koloba na lingala kitela molimo mosantu oyo nzamba apesi lisusu likabo to makanisi lisusu ya malamu e mosali na nkolo kwa suko osangisa batu tokondima vraiment que nzambe vraiment azana biso ensemble aza ko quitter la moto moko moko oyo azana ba problème andima ki teke nzamba ko sala le 4 juin biso nyonso tokomona maman comment ni boza komi bongama pour le 4 juin parce que toti ko lekana le 16 tozwa ki osengele tozwa le 4 juin ni na otiko ba lingala quitter la molio mo santo mokolo ango ekozala ndenge nini. En tout cas mokolo wana nga personnellement misunanga ya kondima ezomona nini ekosalema misunanga ya kondima misunanga ya molimo ezomona lolenge nini le Seigneur remplira de vie misunanga ya kondima ezomona lolenge nini makambo ya minene ekosalema na bomo ya mutu moko ces jours-là parce que nous voulons vraiment que ba fête de Yahweh ba fête de l'Éternel ba fête o esengeli bana na nzambe bazala penza na ko commémorer ekota na kati ya ba vie na biso ekota na kati ya ba pensée na biso ekota et comme partie prenante ya ba famille na biso talatina mokolo ya le 4 juin bien aimé eza mokolo tolingi to célébrer Pentecôte et longo Bible lobi na mokanda ya Actes chapitre 2 verset 1. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Bible lobi bayoka ki makelele makasi lokola mopepe makelele wana ezalaki ya mopepe un vent impétueux pe mopepe wana eyaki batondi samaki eyaki lokola bandembo ya moto lokola ba flamme de feu eyaki ko se reposer likolo na bango tango ba yambaki molimo mo santu mokolo wana Pierre oyo awanganaki Yesu Kristo liboso ya mwasi Pierre wana akomaki kote ya sango malamu na etingia pe bibele babongolaki motema. Voilà pourquoi na kati na ba message ebele nzambe apesi biso
ezana ba dépravation ebele ya ba mœurs ezana makambo ebele ya mabezo salema ezana makambo ebele oyo nguya ya nzambe ezo komonisa mate na ba vie ya bato ezana bato bazo ko lâcher bazo ko tika liloba na nzambe bazo ko abandonner la foi chrétienne simplement parce que le Saint-Esprit n'a pas de place na kati ya ba vie. Alors le Seigneur nous a recommandé yako se faire ami du Saint-Esprit. Celui qui veut le Saint-Esprit peut tout. Oya lingi molimo mo santu akoki na nyonso. Talati na bien aimé et komi tango vraiment totelema pour que to sala la molimo mo santu moninga la biso ya mikolo nyonso ya ngonga nyonso. Bien aimé, le 4 juin eza mokolo yo tolingi biso pe to sangana esika moko. To bele la Saint-Esprit na nzela na nzembo. To sanjola le Saint-Esprit qui est notre paraclet, qui est notre avantage. To bele parce que Christ a le baki, il est avantageux que je m'en aille. Car ceux qui n'ont qu'été, le consolateur ne viendra pas non plus. Le serpent n'aime pas le feu. Quand le Saint-Esprit descend, il descend comme le feu. Ayaka ko consumer ba problème, ba situation, ba complication. Makambo ebele e oumeli na vie ya mutu moko lelo oyazolanda biso parce que le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place de choix. Molimo mo sent tout ceux qui a quitté na bomo ya mutu. D'abord na niveau ya liboso zalaka niveau ya pui. Niveau ya quoi libulu ya mai tant moto yambi Yesu il reçoit le Saint-Esprit atiki mabe apesi molimo santu place akamba mais ko suka wana te. Il y a un autre niveau autobengaka niveau ya fleuve. Niveau ya fleuve et un niveau ya baptême du Saint-Esprit. Au moni mutu un jour a commis ko parler en langue, a commis ko vivre ba manifestation, ya ba mbuma ya molimo pe ya ba don de l'esprit wana eza niveau ya fleuve. Mais nzambe alingeli biso kaka na niveau wana te. Alingi to matali susu to koma na niveau ya pluie ou eza niveau ya onction parce que notre Dieu il veut notre bien. Alors ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce que nzamba yebaki ke na temps otokomi Satana aza déjà ya kobwaka manakati na mokili azo sala mabe azo compliquer ba vie ya batu toko kutana na ba problème ba difficulté ba situation mais si tu n'as pas le Saint-Esprit okoka ko vaincre te ba lingaka nzambe na makasi ya nzoto te mais ba lingaka nzambe poussé par l'Esprit. On ne peut pas parler de Jésus si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut briser ma limite nabiso, propulser biso. Il n'y a que lui qui peut faire sauter des limites ya vie à moto. Voilà pourquoi le 4 juin, nous voulons bien aimer to yemba, to sanjola, pe to mona molibo mo santu ko kita kati nabiso, to zondima. Voilà, et né toujours beau tiko landa mosal nankolo nazara fier mingi nzamba pesi biso vraiment ya motu ya na kati ya mboka Congo koza lokwa na lor mbongo na kati ya mboka na biso esengeli to sambela mingi pona artiste oyo parce que azo contribuer pe belé na kati ya mboka na biso na ba prière na makambo belé tam subino boye ba rankoliste asambela mingi pona mboka oyo asambela mingi pona peuple nyonso oyo boza rolanda biso yango mingi tokendaka mingi na mardi solution parce que yango ne place tokenda kozwa solution c'est très important ya kozala na artiste ya boyo ozana makanisi ya boyo na kati ya mboka na biso esengeli to soutenir biso tozalaki le 16 te biso wana babengi biso mbango le 4 juin et aux hôtel Vénus en tout cas il y a vraiment ebele quitter la molio mo centre et ko quitter la ba oyo nyoso ba rozalo rendez-vous mokolo wana na yebi ke toza ba difficulté belé na yebi ke toza ba problème ebele na kati ya mboka na biso o eza vraiment ko lekela biso motu mais à travers nzambo biso toza ko sambela nzambe ya weekend louange nzambe ya lor mbongo akosala mokolo wana le 4 juin mama alors mokolo ngo to ya ndenge nini parce que to yebi que koyaka boye mbango te parce que bino boza ko se préparer déjà et bongo biso bandeko to ya vers bino mokolo ngo to bonga mandenge nini pe eloko nini to sengeli to sala mokolo ngo pour que to participer na grâce au toza mokolo na ya le 4 juin. Le 4 juin, tu as besoin de contribution parce que Pentecôte, dans l'Ancien Testament, ils ont même fête, il y a offrande. Puis le lobby, na mukanda lévitique, puis na Deutéronome, que après 50 jours, il y a fête après-midi. Puis le total, ça a que ezaki fête oyo bazaki komema ba pami balé oui alors eza fête ya offrande et puis molimo mo santo akitelaki bana akitelaki ba disciple bantoma bazalaki esika moko
tant on a pas si katokendaki kuna na plaza village tolobi eza na bandeko ebele o bakokaka penza te koya na place ya mouvement makasi ndenge biso tolingaka na ba concert alors babengi bango balingaka babenga bango ba VIP de kozolanda biso ozotalanga yo poza VIP quel que soit bisiko ozali quel que soit ndako ozofanda lobe longo nanga naza VIP oza VIP bien aimé ata ce que vous en ndako ba parents oza VIP parce que Bible lobby je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles na mukanda ya nombre kaka oyo déclara kandes eko salema ezana makambo mususu esenga na ngote osambela non ezana makambo esenga déclaration parce que Bible c'est lobango déjà et c'est salango déjà tant ozo sambela ole ki sa heure même Satan azotala yo azolobake ah oya ebi makambo azo salate parce que il y a des choses où esenga la prière. Il y a des choses qui demandent la déclaration, qui exigent la déclaration. Sakola katatolaka loba naza molongi naza VIP. Kotika VIP te pona batmo bavanda na ba secteur moko boy quelconque non. Mais biso to sala ba concert o pona bien aimé ozolanda biso lelo oza VIP. Lobe longo nanga, lobe longo na maman lo naza VIP. Kotala to na liaki te na tongo loba naza VIP. Et nzambo ya biso akokisa makambo yo déclaré au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tokozala na hôtel Vénus contribution la biso eza $10. $10 wana eza lokola to sengi bino ndeko yo pesa $10 pesa $10 pesa to louer un sou parce que ezate musala oyo to peut-être toza na mbongo ebele non tozo salango na bana na nzambe na basali ya nzambe. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui se sont donnés. Basali sacrifice, balobi, Mukola Pentecôte, Papa Christian, Maman Laure, nous devons nous retrouver quelque part. Déjà, au bango basali ezapa ya munene. Ngana yo pe sala quelque chose pour Mukoloana to sangana biso nyonso parce que tous on a besoin to sangana elongo mukolo yankite là. Alors $10 na yo déjà banda ko benga biso lelo po somba billet. Okoki pe kosomela ba mususu billet na moni lobby bande ko mususu ba somi ba billet pona batu mususu tozaki na réunion première réunion na biso ya moi na ba filleul na biso à mariage na moni bande ko mususu ba yaki wana ko tala biso ba sombi ba billet pona bande ko na bango mususu. Bien aimé, c'est très important. Place otokoki kokene ko contribuer na musala na nzambe nde eleki munene. Place mususu ezate. Place otokoki kokene ko tika mbongo na biso ezate. Soki eza na musala ya nzambe te, c'est ce que j'allais dire. Donc bo contribuer somba billet sombela baninga billet za $10. Nalobara seulement te parce que eza mbongo tous en ango besoin kaka $10 wana eko sala musala ya munene ba amba kozala sauver. Donc sombela ndeko songolo to pakala pesa pe baninga opportunité baya pe ko adorer na hôtel Vénus. Donc c'est un peu ça et loko otolingi ezala $10 pour tout le monde aya. Tout le monde aya mutu nyonso a participé. Voilà. Naza VIP Ngape naza VIP, bino naza VIP, $10 eza nango. J'aurais Arsène Kololo aza VIP. Donc biso nyos toza ba VIP. Ya teke no to vana ko te biso toza ba VIP. So ipe ko moni ke moi $10 on eza muki. Ata $50, ata $100, ata nyonso yo ko pesa eza contribution o yo ko pesa na musala ya nzambe. Po to bebisa ka bebisa ngo j'aurais ça revendre na $10 on est baby ga tam susu. Na ba Fanta, na ba crédit, na ba nguba. Eza ngo lo romo muke. Mais ceux qui toye mukolo lobi ke non. Nga $10 maman Laure alobaki na monya ngoza muke na kopesa $50. Gloire à Dieu. Na kopesa $100. Gloire à Dieu. Na kopesa 200, 300 kaka oyo ndenge nzamba retoucher mutema na yo le 4 juin biso nyonso na hôtel Vénus et sengeli to ebake no to milengi la mamalamu naza ko ya ko yoka o eza ya moto ya vinanga mais sengela même ma contribution na kopesa na musala ya nzambe. C'est très important. Toya maboko pambate, toya na contribution na biso parce que nzambe akomi monisa mokolango. Quitter la molio mo santu et que ça va vraiment bien pour na banleko ba rolobaki no naza VIP. Je reste mazina. Tolanda et pesanga makasi. Alléluia. Vraiment et ko kotisa biso vraiment na mozindo dans les 4 juin. On y va. Alléluia.
totomoli maboko likolo biso nyonso ata kobanzabanza ata kokanisa ntango oyo tokomi na ntango oyo banzambe mosusu balingi basakonse me biso toyebi ete eza na nzambe moko oyo aza mokeli na nyonso ye nde aza le roi des rois le seigneur des seigneurs le Dieu tout-puissant le créateur incréé le Dieu vivant ye nde aza na bomoi yokona mongongo kumbisa Yesu alleluya. Voilà, pesanga makasi wana bomoni ndenge nini public ezaki vraiment en communion artiste na yebisa rabino que ezala raté ki boy sanga Gaël vraiment ndengolo belaka mama lo ndengolo belaka ba musicien boy eza musala oyo tango artiste aza rosala isengeli kolakisa public que non nzambe aza vraiment au rendez-vous mokolango aza vraiment en communion na peuple nyonso bazala ki au rendez-vous pesanga makasi wana yango eza vraiment o eza écoute isaka vraiment mutu na mozindo a losambo wana ezaka mwa ba miette ebongo le 4 juin ozala ndenge ndeko nango zotala nga ovai na kiti na ndako za rolandanga en tout cas na koyebiso que le 4 wana koratete vraiment na quitté la molio mo santo wana parce que nzamba komi monisa susu makasi nzamba pesi biso makasi ebongo le 4 juin yo zanga vraiment ozanga ndeko nanga seke foza mutema mabe yomoko za komiloka oza komiloka le 4 jours wana tozala vraiment ebele $10 c'est rien $50 c'est rien, $100 c'est rien, mais ceux qui te contribuent pour na mosala nzambe, nzambe mokolango vraiment et à cause vraiment ba gloire na eba lokumu na ye. En tout cas nzambe apambola bandeko nyonso boza rolanda biso, boza vraiment ebele mais bande ko samedi bolimbisanga na robwaka binote parce que to benga na ka samedi pour na libanga te. Bolimbisanga yango bomoni ke lelo mabanga ezate, pesanga makasi, nzambe apesi biso déjà makasi. Yo lingisu libanga kanonga inazua eza ya motema nakotika yote na memie kulusu nasengise makasi ya Yosefu hata na boloko na yebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoki pesanga maele ngana salela tembaki na peuple yopoko koyemba na biso pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo
pesanga makoki pesanga mayele misasto Yesu pesanga makasi pesanga makoki. Que Dieu vous bénisse. Et bon makamba boy ngala zanga Le 4 juin 2017 na Vénus à partir à 15h bien aimé Kozangate. Alors comment vous aurez kokoma banzembo boy nana lingaro expliquer ngandeni bozo ki nzembo parce que ezo kotisa vraiment batu na profondeur ya le sambo et lo nini bosala ka lelo makambo nzamba zo pesa binango et comme la ma peuple au bazar Rolanda biso. Nous bénissons le Seigneur pour la banzembo nyon soit pesa biso papa Christian Zaraso ebisie so batu azo pesa ebeloge grand compositeur pour le bina composera nzembo te. Na composera nzembo te mais nazoka ba inspiration de la part de Dieu donc eza na ngokutu mayele na ngate makasi na ngate parce que banzembo na biso ezaka kisi o nzamba yaka kopesa na peuple na ye kisi o nzamba yaka kopesa biso moko pe alingaka toujours que peuple na ye ait bénéficié na yango donc ce sont des chansons qui viennent comme ça na kati ya ba prière na kati ya ba moment fort otozaka nango elongo na Yesu. Je pense que muke bandeko bawandoko yoka lisusu makambo nzamba zobongisa pona mikolo eza koya parce que toza déjà ko se préparer nanu to bandi na biso koloba te album mais to bandi déjà ko se préparer pona musala o eza koya parce que le Seigneur nous a donné déjà même le titre apesi biso déjà banzembo oyekoya to pesaka moi mafuta ndambu tout ça pour que les botala nzambe baba na déjà konini yango montant banzembo ebimaka batu déjà basi ba yebi ba yekolaka na moi tant mukie. Donc c'est un peu ça, c'est la grâce de Dieu Gaël tozana forte otoko kosala kaka na ba moment na biso ba prière ba butu na biso na présence ya nzambe ba moi na biso na présence ya nzambe et ça la que il nous donne des inspirations, il nous donne des chansons et banzembo nezo makisi pona batu. Voilà, je vous rappelle que le 4 juin Bissonio son hôtel Vénus nangonga à 15h $10 ya pamba. Et sa contribution au yoko pesa na mosala ya nzambe. En tout cas ndeko nanga, leki nanga, yaya nanga, papa nanga, maman nanga. En tout cas, occasion boye ezara tous les jours té. En tout cas, sengeli to saisir vraiment l'opportunité wana. Nga kutu na yebisa rabino que so balobi 15h, nga déjà 14h na za déjà wana pour na sengeli la benda ba bénédiction wana liboso ya mama lor. Sengeli la ya liboso. En tout cas, toza ko wele la ba grâce wana. Sengeli na ya vraiment avant pour que Moussala Oyo Salema on est Salema vraiment malam. Bozala vraiment béni, Nzamba ozala rendez-vous et Sengeli Boya parce que occasion à boy. Et ça la mingité mais tant que tozu yango, tant que tozu ba makabo ya boy. Et Sengeli Toya pour que toka ko pambo mala bande ko nyonso Oyo et boza Rolanda biso na poko le mama alors et ba numéro nini o ba ko benga que ndeko alinga somba billet, tam so lingi pe que boko mela eti na ndako. Ba numéro o déjà bazar au monde kuna na télévision. Oui, j'aurais imaginer au salanga si yango ne boko benga et pour que boyeba biseka ni boko zo ba billet. Mais j'aurais imaginer avant to kene rapidement pour to clôturer mission na biso na rolinga to sala mama leur surprise moko muke parce que ezana ba jeune o bazar o ya misusu bazar o ndima gloire à Dieu. Ope bazar o ndima te yango nzamba bazar o kitsa bango musala pezo simbati mopange zo kata bino parce que bozo ndima batute ezo kata bino bo salisi ba biloko a to mona quelque part et simba ki pété yango wana nzamba do punir bino loko ba Arlette loko la banani sœur na biso aksa olangi ba jeune bazo ya ebele baza ko ndima ke mama lor aza vraiment idole na bango esengeli yo soutenir bango mais na olinga to landa extrait o muke moko ya bandeko oyo to jeune oyo aza ko lobela bisolo o etali carrière na et pourquoi pas na ndenge ko soutenir pe maman na musala oyo oza osala. On y va Joris Mazina. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Merci beaucoup, Maman Laure. Nabi Kozolanda na plateau. Nzembo et moi personnellement, Ezo Pambolangai, Nadaki na concert et à Pâques. Namoni comment Tozaki béni, ban Nzambe Nyoso Bazalaki wana à travers cette chanson. Nzambe Azong Solawe Belé, Nzambe Oyo Inspira Kayo.
à continuer sous inspirer yo na ba profondeur lokola nzembo oyo. Merci beaucoup Maman Laure. Tolingaka mingi nalingaka mingi suweza que tout le monde en a boyé tout solo la lisusu pour la musala na nzambe. Comme conseil pe na ko kopesa Maman Laure ezara que nous de jeunes talents tous en la posa na yo ebi que ozali modèle pour na ebele to sa musala oyo yo za modèle pour na biso. Alors eza bien opusa to pusa na pembe na yo oyamba pe biso so to pusa ni pembe na yo parce que oyo kobima kati na yo eza important pour na musala oyo biso pe tozo sala parce que yo lokolo kenda ki o reçu na mambo ebele c'est-à-dire ba idée na yo ba conseil na yo et osala pe biso ba jeune talent tozo ya lelo to reçu. Donc soueza vraiment tozala na yo elongo parce que oza modèle oyo ba jeune belé biso ya basi to profiter nango pona yo. Donc merci beaucoup. Conseil nange zaleka ke to kusana pembe na yo oyamba biso pour que makambo pe ekende bien elongo na nzambe na yo. Merci beaucoup Maman Laure, que Dieu te bénisse abondamment. Mwinda nangai yo, mwinda nangai Yesu mwinda nangai monzoto nangai tongo mai nangai akomela makasi ya balemba Yesu mwinda bamibenga banzambe na se bakufa bazonga te kasi Yesu akufa pe asekwa Yesu azana bomo yende mwinda ya solo Alléluia Zambe Zamba yo lolendo na ngai Yesu mopanga na ngai yo bikamwa na ngai Yesu Alléluia Alléluia oh. Donc merci beaucoup nga sœur Nabino Arlette bozomona ba clip ezoleka bana nzambe baza béni partout ozoleka opambola nzambe na musala oyo tozo saela nzambe la musala o bana nzambe bazo pambolama bo continuer ko benga biso bo continuer ko zana posa na biso tozana posa ya message okolo apesi biso ya Yesu mwinda ya solo message we bikisa molimo moko. Donc bana nzambe nyonso ba bengisa biso basali ya nzambe baza béni partout tozo kutana pona ko embela nzambe. Donc bientôt la album ekobima tozo sala yango biso moko tozo kena malembe na bandeko nyonso bali ko soutenir biso ba ko benga biso ato bengi biso na numéro à week-end louange okozwa yango facilement pour la soutenir musala oyo. Que Dieu bénisse Gaël Kalombo, que Dieu bénisse Jaurès Manzina, apambola Ertak Mobimba papa évêque, apambola papa Trésor Mukuna parce que nanzela na yende biso tozo le kalisus na week-end louange pour la bande nzambe bazala béni. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup Jaurès Mazina, toti kolanda sœur Aksa Olangi, toti kolanda sœur Arlette Mokete, oyo baza koloba maman, oyo kine balobi, message ni koza nango na ba jeune oyo bazo reconnaître que yondo za vraiment idole to likolo na bango na kata musique chrétienne. Et sengoza makasi komona que bilenge bazo linga musala oyo, malgré ba pasi nango, malgré mitungiso eza na kati nango, mais bazo linga penza musala oyo. Et merci na Aksa Olangi, merci pe na maman Arlette Mokete, merci de tout cœur. En tout cas, déjà sœur Aksa na zingolu yako monaye, yako yambaye même pas na biso parce que aza mwana ndako et na zo pe temps yako pesa ya tamuke ya conseil par la grâce de Dieu et tozo mona que vraiment aza ko évoluer très bien na kati ya musala na ye. Je crois que c'est pareil na ndeko na biso maman Arlette Mokete. Mitema na biso ezaka toujours ya kofongwama pona kopesa maboko to coup de pouce na bilenge nyonso oyo bazo reconnaître muke ya ngolu oyo nzambe atie kati na biso soki ndenge nyonso oyo nzambe azopesa bino révélation par rapport na yango. Alors nos cœurs sont ouverts. À tout moment, vous avez besoin de conseils. En tout cas, pas la biso bo yebi que zalaka toujours porte zalaka toujours ya kofungama aksa yebi yebi nzela nda kuna biso ayebi ndenge ni place ni kiti ezalaka kiti musu ezalaka. Donc
la porte est ouverte, tozaka toujours wana. Ceux qui au moni peut-être mutumoko aye et que tu évolues ma capacité c'est que un mususu a meli ba conseil te o tozo pesa pourtant mutu azoya toninga toujours kotalisa mutu ce qui est vrai kotalisa mutu la vérité par rapport ya musala o ozala inscrite na durabilité na longévité pe ozala efficace liboso ya bato donc tolingi bino mingi. À chaque fois que vous avez besoin de nous, ne manquez pas d'appeler. Mité manabiso ezaka toujours ya kofongwama pona koyamba balé ki nyonso obazoya si manabiso pour la gloire de Dieu parce que Bible lobby la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Alors prière na biso ezaka nzambe atinda lisusu pour que kombo na ye ekumisa. Très chers internautes, désormais suivez votre émission Art en majuscule, moko émission na bino oyeye na www.congo.dialogue. Émission oyo eza pona artiste musicien, pona artiste plasticien, pona artiste ya monde entier. Beaucoup découvrir savoir ya artiste, beaucoup découvrir quintessence ya art na émission na bino art en majuscule. Nyango esengeli bozala toujours branché na www.congodialogue.com. Bozala jamais déçu. Ba pasteur batonyo surtout oyo basale laka o basala musala loko le sengeli boko découvrir bango na émission na bino art en majuscule. Tout avec votre animateur Landry Makanda. Bozala jamais déçu po na www.congodialogue.com. Maramba bien ezara na site congodialogue.com. congodialogue.com. Voilà, tant on a mazo tinda, tant on bazo loba bondi marape batu. Yango na misusu to kata bonka na mopanga. Tant on mama lobi awa, a lobi mokile yoki monde mobimbe yoki, mais bondi marape. O lobi boye po batu ba monio, mais en coulisses oza ko boya. Bondi marape batu. Voilà, mama to komi na suka to lingara moi liloba na weekend louange, sali moi mikolo belé libana ya mboka. Lelo sustozio na katia plateau moi liloba na yo kaka na weekend louange ya pourquoi lelo weekend louange et pambolama ce sont des émissions oyo et accompagner biso ezo continuer ko accompagner biso na katia musala babosa na ka source T babosa na ka musisa T donc ezan simbulu parmi ban simbulu on est toujours reconnaissant na émission au weekend louange na katia ba émission ebele OP et participer tika nkolo a pambola Gaël Kalombo nzambe a pambola Jores Mazina parce que ye penza zala kaka na biso 3 fois ingénieur comme combien de fois ingénieur 3 fois 1000 fois ingénieur kolo a pambola penza ndeko na biso pe Arsène Kololo ye tozarada obona tozala ekoto tozala ekoto a comme sous côté kuna le Lubumbashi que Dieu soit loué vraiment tozana esengo ya koyeba que weekend louange et ko continuer et ko mata et ko percer et par la grâce de Dieu je crois que Gaël ba conseil nyonso tiaka la misala na moni ndenge nzambe azomema ona maturité de plus en plus nzambe tika ba oya été ya muke et komaka munene et mataka parce que Bible lobby mon serviteur prospérera il se lèvera et il sera très haut placé donc eko salama lo lenge wana pour un week-end louange au nom de Jésus-Christ merci de tout cœur bandeko ba retenir rendez-vous il y a le 4 juin kozangate boyebi ndenge nini ba concert na biso se passaka bien aimé nazondima que okobima ndenge okokota te mukolo wana parce que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Voilà, et ça rango polémique te so balor mbongo nzamba pesi grâce likabo bazondima weekend louange et bongo yo na ebité wana ndenge bandeko mususu baloba nanga mususu sala mokili na yo ndenge balobaka. Voilà, tokomi na suka émission na pesi bino vraiment merci parce que bozaki vraiment rendez-vous mais je vous rappelle que le 4 juin Bissogno son hôtel Vénus, à 15h, tous à la wana vraiment, parce que Nzamba Rosala vraiment rendez-vous. Quitter la Molio Mosante, quitter la bande ko nyonso bakoya mokoloana. Na sûr que mokolango, to ebi ke ba activités à la ramingité. To uta ba activité sur autant sur la église, so yiwa pour uta biso mbangu na hôtel Vénus, mokolango toya pour que Nzamba Rosala rendez-vous. Mais avant to komana yango et to rosala effort, attend la veille
tokosala pe fort ya koyamba maman lisusu kopesa biso ba précision comment ndeni musala eza ko évoluer pour le 4 akozala na biso na plateau yambalo so to lobby akoya. Merci beaucoup na Joris Mazina, merci na Arsène Kololo oyazaki na biso, merci na bandeko nyonso balandi biso, merci na bandeko ba pesi biso cadre oya kitoko. Nzamba lola pambola bino et bolimbisa moke mabanga ezate mais naza toujours de cœur na bino ensemble na souhaiter bino ba bon week-end et ba bonne soirée na bandeko balandi biso na poko lelo. Au revoir. Ayoyo ngai naluli loboko na Yesu loboko na nguya loboko yo ikangolaka o ekotaka bisika ya moto ekomaka te ayoyo ngai nasanjoli loboko na ye ngai mokakatani Bethesda nani abwaka ngai na umeli pene na mayo ayoyo que Dieu vous bénisse. Spécialiste. Haïtien, chance d'ailleurs à survie. Et cause il y a 1 mois, Ayem Sibako, Nazana mon côté, Nazana l'autre côté, Ayem Kombo
c'est vrai, c'est vrai. congodialogue.com congodialogue.com